bandeko tout ya ba artiste comédien totaka toujours vérité liboso et tobanga kanzambe liboso so tobanga nzambe makambo ya liuliwa pe kobanga yo nanga artiste kate mutu nyoso so mutu akufi pona ngai elobela nga ebele mais so tozongi na bible namona yango normal parce que nzambe nda pesaka enda zwa tobotamaki po tokufa so olingi okufa te kobotama te tosuku ezala nango na ndenga famille mais ber nyonso ba artiste comédien mosu peut-être ezala ndenge na ye to rankina ya quartier mais eye na ndenge ya ba artiste comédien mosu moi sina mobali soit moi sa batu to mobali ya batu nyonso de yeka na ngamba ba artiste comédien to perdre ba talent net Chico nenga la libongo to perdre d'abord la personne de Chico après to perdre talentier mais comme il nous a laissé ba œuvre na ye ba art na ye to rekanisa kaka et on mona ba ki Hugues partira Bina Filé restera donc Chico il est parti mais il a laissé ses œuvres ba œuvre ne ba o to sekarana yango kobanga ba problème po biso kobanga pe koboya pe ba ranking mo ezanga mutuna ba makolo par rapport po kolala kola mukola mukaboy o mama kingani mo artiste akufi papa mo kingani artiste akufi ya mo boya akufi de comme penda comme si liwa e rolala nangamba ba artiste ko lobi vraiment belé po et makambo lelo e comme o ya de loin sai nane boy moi si na ye donc e comme ba comme tatoni ba luka de lala nangamba nan o joie Kyodo so tali pe Kyodo tali président Pololo yani ne moko do ba wozala mais ne longa Pololo e na mina Pololo nyoso Pololo donc ezala vraiment passe. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien news donc ça va. Na 2017 donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Maman bien, ba news a bien. So pour l'année la peine tina sou c'est Elle News TV. Je vous Bonjour. Tomonyo awa na matanga ya ndeko Mpululu oye ko assister est-ce que vous partagez na déjà PCN Ebele vraiment ebele. Neti ba scène ni na groupe nini Wana banzonzi. na banzondiki bon neti étant que monstre art wana ndenga bando sala étant que artiste et comédien titre wana ya kizengi est-ce que vraiment rôle wana mutakoki ko ekarnyango plus que yepa ko zala ndenga tiki biso mboka na biso na koloba ke ba kozala te mais ba kozala pe malgré 100% te ata moi 95 baza ndeti ve mususu vient ngana ni joie loi Kyodo so tali pe Kyodo tali président Pololo yani ne moko do ba kozala mais ne longa Pololo e na mina Pololo nyoso Pololo donc ezala vraiment passe bon neti rôle ko partager na ye bon neti message nini okoki opesa pona bandenge toti ko perdre bino ba artiste comédien nini conseil nini oyo okoki retenir na ndenge ndeko Chico tiki biso on a retenir kobanga ka ba problème pona nika kobanga ba problème po biso kobanga pe koboya pe ba ranking mo ezanga mutuna ba makolo par rapport po kolala kola mukaboy o mama kingani mo artiste akufi papa mo kingani artiste akufi ya mo boya akufi de comme penda comme si liwa e rolala nangamba ba artiste comédien donc il fallait koza na réserve ya koloba mais liwa ezwara mutu nyonso pourquoi bino bozolo bara ezola la côté na bino il y a un problème comme trop c'est trop pour tout monde
Na 2000, pour président Kofi na 2019. Na 19, combien de personnes va Kofi? Est-ce que Liwana Bango na est 18, combien de personnes va Kofi? 2017, combien de personnes va Kofi? Kasi ce que Mengbo Banini par là, c'est que Liwana Bango est dans maboko batu ou bien bazana ba problème moko parce que bozo insister pourquoi? Mususu ko ezala nango na ndenga famille. Mais ber nyoso ba artiste comédien. Musu peut-être ezala ndenge na yeto rankina ya quartier. Mais eye na ndenge ya ba artiste comédien. Musu moi sina mobali. Soit moi sa batu to mobali ya batu. Nyoso de yeka na ngamba ba artiste comédien. Yango peut-être mususu ezaki aliyaki na yembongo ya producteur. Producteur wana oyebi ndenga jula mbongo na ete. Asali bisala sala. Ngambu nyonso wana donc yena ngambu ba artiste comédien. Yango esenga donc. Yango na lobi koza réserve ya maloba et koza la réserve ya ko vivre na bande ko mususu. Merci mais elobi belé hein. Elobi belé ada joana o tenir wana. Elobi vraiment est belé. Oui, elobi vraiment belé. Po et makambo lelo e comme oh il y a de loin et sai et nane boy et moi si na ye donc e comme ba comme tatoni ba luka donc et là na ngama nani yango na lingana loba ki kozala na réserve maloba et bande ko tout ya ba artiste comédien to taka toujours vérité liboso et to banga kanzambe liboso so to banga nzambe makambo ya liuliwa pe ko banga yo oh ba hôpital ba mbaso banini ko banga yo po ndeza weto ndeto to ebembe ya président pour le bimi lelo semaine to ko banda yande ko mo boya uti pe ko kufa artiste comédien pe kaka bien groupe ne the best et awita sala wa théâtre banda pa kikedio ya pa kende awuti ko kufa pe kala te lobi pe kana landa tanga atala TV bo na muni bate donc isalinga vraiment passe bolala bola mukabo liwa musu peut-être azana na problème na bango aleye comme si yo na ye batu ba yebi ke ba solo la raté badodi et comme yene mutasaliye yene bodon et comme vraiment un peu passe. OK, merci beaucoup vraiment. Merci vraiment na bandeko tout ya ba chaîne tout boyo ko landa biso na bino ba journaliste donc na Monique Bulingoza. OK, merci beaucoup. Bolimbi sina bandeko tout ba président oyo ba finga ki ba bandeko na biso poto bolimbi c'est vraiment na ndenga baloba ki vraiment po ofandika bombonge ye otokela ngoto ozwi na pete ale ofinga ke boy so ba osile ka bazana raison na bango po basile po baba fan biso nde to sepelisa bango to pesa bango ba conseil et tant ba moni kende ko oya kufa oblige baza kanda. OK, merci beaucoup. Merci vraiment. Et toi, moi. Ah, bonjour, papa. Artiste, la vie que tout le monde a fait dans la prestation, on voit trop dans concert, tout le monde a la comédie. Ma première question est là. Tout le monde a parlé de l'on sait qu'il y a chose juste parce que la moko ya proche na yo to oye kala parce que pour la moko ya artiste ko yebi na Congo. Non, pour le là qui approche na ngati. Ala ki pena pembe na ngati. Ala ki proche na ngati pardon. Alors artiste comme moi nanda kotala ye na banda osepela na ye na banda koseka ntango akufi photo mona Bina Filé étant un artiste, celui artiste akufi mpona yo elobela oni nanga artiste kaka te moto nyonso so moto akufi mpona ngai elobela nga ebele mais so tozongi na bible namona yango normal parce que nzambe nde apesaka ye nde azwaka tobotamaki mpo tokufa so olingi okufa te kobotama te mpo so obotami yeba ke okufa
Si on a une question, artiste soit confié le Gaboni parce que dans le parti mon carte Nzembo na liwa si je ne me trompe pas au lobby Ig partira bien affilé restera c'est à dire que l'artiste ne meurt pas donc c'est à dire bien affilé un jour que Ig un jour que salate mais bien affilé qui est artiste en salaka donc on a tenu un bani tant artiste a confié yo pour nous on a que vraiment talent mon te perdre valeur mon art ou comment. Ouais, tu perdras. Talent net Chico, la libongo. Tu perdras d'abord la personne de Chico. Après, tu perdras talentier. Mais comme il nous a laissé œuvre naïe, art naïe, tu reconnais kaka. Et on m'a dit qu'il partira, il a filé restera. Donc Chico, il est parti. Mais il a laissé ses œuvres. Œuvre naïe, tout ce qu'on a yango. Il y a un monde qui poule. Voilà. Bien affilé. J'espère que ceux qui n'ont pas bien. Donc au monde vous êtes les seuls artistes et musiciens qui ont lié où n'habité sopé bon mais vraiment tali bien parce que parmi les influents dans mon niveau vraiment conseil ni au que ça peut pas baninga nos artistes et musiciens et na acte où il y a bien au sali koya kolanda artiste kolanda famille artistique donc ba comédien kolanda bon depuis na mort parce que tant que monde il y a mort qui est très important tu crois que peut-être que vous avez conseil ni au que ça baninga nos artistes et musiciens ou peut-être que des fois tant que artiste et comédien va perdre il y a bango va être cher peut-être non peut ça conseil tous les là au bas là tout c'est pas au bas c'est bien donc on a mon on est 8 ans et on a mon bande comme super on va attendre pourquoi on va pas temps lobby donc tout est né bango regarde peut-être quand vous chutez dans l'ail bien filé éducateur de la masse dans un moment tu as conseil bien tu as bien soulager le thème ils ont consolé bateau parole de consolation pour la famille artistique on va perdre des bango être cher et puis ma fanatique on va perdre des artistes et que vous allez vraiment nzamba zana bango batale la pega nzambe pour le sakei bango batikali baza makasi merci beaucoup. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. En 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bon, bien, news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous